La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Avant document bima, les caméras ya salaini. Asali a vidéo, a fini ba congolais bazuba. Afingi lisusu na papa sango afingi na batu nyonso. Na fingi na biso nyonso. Ngelo epesa nga kanda fingi Kongo, afingi biso tutu ka batu. Ba famille Mayeli, bango bazala famille Mayeli, bango déjà bazala Mayeli, bango nyonso bazaba licencié la famille na bango. Afingi batu nyonso. Na miniti o bandeko nanga so bokoti na compte ya Leki ya Maria, o balobi ke yende mutu pe na kangisi ye na ye. Po Maria tumbatanga bando sa babiloro na ye wana atanga ba kombo te. Maria ayakotanga ni kombo a papa sango. Atanga kombo papa sango te malobaki na ye la chèvre de Mississauga me atanga ki kombo te. Muto Maria atanga kombo ezaleka pasteur Walesa. Wana tumone video biso nyonso. Maria atanga ki kombo a pasteur Walesa. Atanga lobaki ma chérie mon frère. Atanga ki vraiment kombo ya pasteur Walesa. Mais oh atanga kombo ya bosolo na politique kombo papa Israël Mutombo atanga ki yangote. Leki na ye o bomona na tele bino mupanzi tanga ya kosala émission soki vidéo soki ni na ye yenda tanga ki. D'ailleurs ngana kota la chaîne no wana te ya bosolo na politique. Atanga ki kombo abenga ki papa sango na kombo na ye. Après Leki ya Maria kosala ba vidéo. Après Leki ya Maria ko poste ba vidéo o ya posta ki na internet yango nde etindaki batindela Maria deuxième invitation. Soki Maria zwaki deuxième invitation ezaki pona Leki na ye. Mais le problème c'est quoi? Le mal c'est quoi? Ezaki Maria tango zwaki invitation ya liboso ezaki na voyager te. Mais comme azaki da na nzela makolo azaki da na nzela azokende azaki na autrement salate alobi akende bongo aya aye kozwe mibale etomba za na voyage. C'est vrai a privilégié ki na no business na epo business yango nde papa yango nde mama ton ebisa bino kazala fille courageuse. En tout cas courage à Maria internet toko bosa na te to toko bunga ngote. A moi simoko abimi na internet courage na yende bimisie. Lelo bat bayaka babeta lisolo asimba kisi. Akota ki na banda kwa mabe aleka ki azonga ki atimola ki akundaki. Mais biso bato to yebi. Bato babanda koluka na pasi tiba kola bakomaka tiba kola na ba business bakomaka ndenge Maria komi to mona ngo eza nango normal. Mais bato ba yebite ba oba mesana ko finga to ba oba mesana ko mona ka ke nyoso ya baninge za la kisi peut-être bango de ba mona ngo na bandenge na bango. Alors Maria Tumba le problème est nini o bandeko to yela ka liboso na bino to pe o bomoni so bombo remarquer ka bandeko ebele ba condamné. Bandeko ebele ba condamné pour nini? Maria ayaki le 24. Tango yaki le 24, le 25 akoko pema, mais le 26 fallait Kevin Sasa ake kotika so Kevin Issa ake kotika mwasi na eti na parquet ake ndeko se présenter. Ezala ki important. Bomoni batu bako funda o bandeko muta ko funda yo muta fundi yo poso bakekange le 27. C'est-à-dire boye bake batike la ki etan bayebi ke akomi le 24 pour ba ko ke pe okange pe na aéroport.
kaka na aéroport esika ya kitaki bakoka pe kokangi wana mais batikelaki ye temps babi te akomi le 24 total ye nanu le 25 eleka le 26 eleka total ye nanu batikelaki 2 jours eloko Maria Tumba koko sala te tango akomaki na Kinshasa Maria Tumba fallait pas publier ba vidéo fallait pas tango Maria Tumba yebaki azana problème na l'état tango Maria Tumba ayebaki azana problème na mamba justice a mboka na biso Maria Tumba kokaki koken ko poster ba vidéo te na internet fallait tango aye batunde ba poster ele kanango à l'amiable Maria na ba compte belé pomona TikTok Maria na compte mon côté bien sûr compte na ye akanga ki yango nanu po na minute au compte na ye eza privé ataki compte na ye privé akanga ki yango ponda komi na 1 million d'abonnés afongola ngo tanga o célébrer mais soki Maria akanga ki compte na ye bandeko bolanda ngande na episa bino lelo ana ba raison o akangela compte ana ba raison Maria Star a mona kete na ko supprimer ba vidéo te azuka compte na ya kangi d'ailleurs bino moko boyebi tango Maria zaki na Chine asala ke logo mo vidéo mo pona lobake ba yibi téléphone no ba yibi eza téléphone o ezaka na bilo nyoso na kati ezaki d'ailleurs ba message o Maria bande ko pesa po lela ta ba bengi e kuna aolobake ba audio na nango lisute pa ba yibi nga téléphone raison ezwa yango wana mais erreur o Maria sali to erreur o pe mobali na ye asali ba publication iya ba vidéo et na vidéo moko Kevin Isataki na mon mobala ma social pataki ngona ataki ngo pe na réseau batie vidéo boyemba nzembo na ye bayemba kana mwasi ndeti Poutine baze belete na sama loba ba loba camarade na ye Niklet Bungu aoloba babanda oloba batie nzembo wana ebeta baomela bablo na bango bamelaka baolia me maloba nini o balobaki yana bamaloba musu okobimisango me za bamaloba musu okobimisango te tango za na problème tango za na likambo ngana felicita Maria na mambo ebele koya ya Maria na internet nande Maria komi lelo eza différent mais moi so asali pas même 6 ans na TikTok mais so bomoni arrivé na ye eza différent a mené vie bien ko le kabato ebele mais lo yenge eza ndekwa pasi na mobali na ye azanga ki conseil ya opesa mwasi na ye bavanda bango nyonso dolo kwa ba célébrer koya ya Maria. Moi je pensais que ndenge Maria ye le 24 peut-être le 25 to mona ba vidéo ndenga okende komiti ka ye moko kuna kei ko tuna makamba ngotala natila bino na maloba moko era sali émission à lobby en tout cas na lundi era maloba na lobby azana raison soki Maria kende ko se présenter ye moko balinga bakanga Maria te balinga ba traiter dossier au kitoko ngo suka pe na ba conseil alinga futa na ya mandi soki akendaki ye moko mais ndenge komi ke akeye moko te bazeleli ye rien bataleli ye Maria tikali ko kende te mais Maria ba poster ba vidéo mobali na ye a poster Maria ke na boutique abandi ko poster déjà ba vidéo na ye eza lokola abwakisi invitation o batindelaki ye eza okwa abwakisi yango potanga azalaki te asala ba vidéo na ye naza te baotindelanga ba invitation naza te mais soki na ye na omimonisa mais tango aye alekisi 2 jours eza okwa abwakisi ba invitation nayebi te avocat o Maria zui nde amemi ye na erreur to ndenge nini
yango baloba na vie il faut s'entourer na ba camarade ya malonga na ba camarade ya mayele na fingi ba camarade ya Maria te na lobi pe mabe pona ba camarade ya Maria te mais soki ba camarade ya Maria bazaki mayele bazaki malonga balinga bate ya ndeko na bango komeka ko poster na nu video te balinga ba mema ma par sentiment te ndeko nanga bo mema ba sentiment te ko na camarade moko maza aye mutaza aza célébrité te nyoso lobana sala non bozaka na bizela te akaba ami na bino ozana camarade domo ba obenga ma copine ami intime so monyo okende mabe quel que soit qui est te ya ye fallait ba te ya Maria mama ndengo yeboye en tout cas ko poster na nte kende oke mona sika babande ko benga yo nani oboya ke Maria aningisi réseaux sociaux nani oboya muto oboya zate ba Maria tumba baba star ya mukiete po ana bato ebele balanda ye zaka bata RDC te ezaka bata mboka na biso te na ba Brazzaville ba fan na ye ba Camerounais ba Indien eza ba tebele o baba fan na Maria mais kande ba lobaka nde papa na biso Mike la Duchesse alobi ba matisi ye ba pesi ye gaz DJ Mamboshi ezaka ka boye ayebana rate asalaka na nzembo ebetaki me ayebana kite après kokanga ye ayako yebana pona minitio batala lisu batu musute lisolo musu ebetama na internet te na minitio ezala kaka tolali tolamuki Maria toke tozongi Maria tobaluki toye Maria bandeko ya Maria mama social yaya zaka lolenge ba social uzate ma social aya ko benda baleki ne matoyi abenji o amukie o azana omona mukie o babilobele kezongi ma social linga bende pena matoyi yaya makamba mikolo kokota te vanda kimia ma social linga benga Maria tumba te ileki na ya en tout cas tika likamboyo meko kamwa ma social za yaya yepa yaki akoti pe kana buzo baleki yepa komusa ba video ma social azo teka apesi bilamba bakombo elambo sarato la yangoyo elambo sango yangoyo c'est quoi ça batumsu bomoneka ne longi me brebi misala sala te bombama bambamba politika mboka na biso ezali kambama sekite bandeko nanga courage na Maria Ntumba banani ba tiktoker so ba tiktoker nyonso bosangana pona Maria courage na Maria Ntumba to ebita obima lelo to olala kuna miza pasi pe mawa mobala Niklat azo publier ba video mobali na ye moko Maria azo tia ba video na internet ba oloba makambo na sese makambo ezo yokana batona ba mona lokwa bo saboter bango lokwa bo boyi bango en tout cas na otela bino mwa quelques audio moko ezawa ya papa na biso na ntoyoka ye na suka tanga na otika na ngabino na otela bino toyoka era apesi pe ba vie na ye mais dossier oyo izaka pasi Maria Ntumba akende deja mabe na Pasteur Walesa bomona ana bana imagine mwana lo mutulo kwa nani bana Pasteur Walesa bazebele mutulo kwa van est-ce que van Walesa olinga mona fi moko ye na internet afingi papa na ye mutulo kwa van Walesa au sepela mona papa na ye ba fingie tant que ye pas honorable lelo ata Pasteur Walesa akofunda Maria te mais ata bana na ye bandimi na ye na auto sala émission dernièrement na bisi bino est-ce que boyebi combien au Pasteur Walesa zana bango na bandimi minene o zana bango boyebi bango Maria bengi Pasteur Walesa ma chérie mon frère muto azana bana na ye ya mikolo
so bana ba décider ba tio esika passe ba tio esika passe to la nana ba voice a air en tout cas ngana bio to suki a bandeko nanga abonnez-vous, commentez, likez, partagez quand na lo bana bino partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, donc mais quoi partager biso partout et si quand on se lien oyo kokomi la bandeko pe si pas si pe mawame toza na chouette en tout cas courage na famille Tumba, courage na bino nyoso nzamba dola za na bino bondela mingi pona Maria et puis boluka ba avocat makasi et koleka nango ngana bio tokutani à la prochaine occasion. Tout l'anda ba voice ya papa na biso era so zamba liboso continue Ercile Botola TV, partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, partager biso partout. Tango zo s'abonner ko bosa na te cliquer sur la cloche des notifications. Alors Tolanda ministre avant document bima les camarades ya salaini asali a vidéo afingi ba congolais bazuba afingi lisusu na papa sango afingi na batu nyonso na fingi na biso nyonso ngai ngelo epesa nga kanda fingi kongo afingi biso tutu ka bato la famille maeli bango bazala famille maeli bango déjà bazala maeli bango nyonso bazala licencié la famille na bango afingi batu nyonso et c'est le lendemain le ministre va donner la lettre, va écrire la lettre pour procureur général à se saisir na batu nyonso. Maintenant moi je suis à Kinshasa, on est allé enquêter qui a na minute to yebike na mito abatu babi mutu akanisi marizane papa sango batu ya na ya pasteur Walesa ndenge zotambola na minute oyo Maria azosamba na bosolo na politique te azosamba na église à Walesa te bosolo n'a jamais déposé une plainte pasteur Walesa n'a jamais déposé une plainte. Alors, tout le plaignant physique, Azate, le ministère public, c'est l'État congolais, le gouvernement congolais. Ah, ok. Cette convocation, elle était plus simple. Il y a, à la saisie d'information, Madame Maria, voilà. Là, j'essaie maintenant de réfléchir sur la qui na convocation Liboso. Ah, qui vous êtes, présentation, pièce d'identité et tout. Madame, alors voilà. Et il y a une discussion, un conseil. Parce que, abonné, sachez que vous avez une responsabilité. Il y a un bon qui saute à la bino. Ministre, avant document bima, les camarades, il y a Salaïn. Asali, à vidéo. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.